C'est une promesse, pour toi je me prends la tête. La madrina, t'auras la bague au doigt. Oh sexy chocolat, yonde na kobala, yonde na kobala. Oh sexy chocolat. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit j'ai terme à travers les Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na biso. Le toye ko présenter Lupango moko awa na avenue oyo na quartier oyo awa toza na quartier CPA Mushi na commune ya Mongafula. Donc Lupango eza musika vraiment te na makadam à quelques mètres, à quelques minutes na makadam. Bon tout bimano tout à makadam. Voilà donc awa to bimina avenue to eto laksana na makadam pour na relaxa que oui maram tozolo ba ke Lupango eza à quelques minutes na makadam eza vrai. Makadam yango yo donc gauche OK pompage, droite au mati Kimboala. Voilà. A tozongi sikoyo na Lupango. Donc a toza liboso Lupango to lobara que erozo lukosomba Lupango ba total à vivre voisinage. Donc ero mona bandeko na gauche na droite ba tongi très bien. Donc ba misi ba mbongo ba dépenser ba tongi, c'est que secteur eza bien, quartier eza bien et puis environnement où ils ont compté eza bien de Lupango yango yo o tué kotala yango yo o tuzola que ça oyo. Mais avant to banda explication to lobaki Lupango ibandi awa place pour moni poto oyo ya courant ezali ya muke oyo Lupango ibandi awa ekei ti na coin ya mur pour place portail wana ezali na coin ya mur wana basaki oyo tozomona oyo eza pona protection ya mai vu que Lupango eza na sotali dimension dans sotali écart entre balabala na Lupango et cause à la décalage il y a 50 cm. Donc mai soki ezoleka na avenue et ça la lokwa kokota na Lupango pour Lupango eza na moi c'est makadam eza moi likolo donc moi décalage mukie ezali. Voilà un peu donc mais en soi boye Lupango eza na problème te vu que to uti koza na mois d'avril boyebi ke mois d'avril ezala mois oyo mbula ebetaka trop. Awa to pusani to laximo aveni tozongi siko na explication ya Lupango. Donc bomoni avenue ndenge ezali bomoni quartier tutunde bato tonga batola rouge eza partout. Donc Lupango to lobaki bandi na poto wana eye ekei tina coin ya mur. Donc tina coin ya mur eza na droite na biso wana ezopesa biso 15 mètres. Kolongwa na mur na ibandeli awa tina suka kuna place mur esuki ezopesa biso 30 mètres. Donc Lupango eza 15 mètres fois 30. Lupango mobimba ezotekama na prix ya $45,000 à discuter légèrement. Dans le but $45,000 à discuter légèrement. Donc hangar o to moniwana eza hangar batiaki po batu bakengela Lupango. Batu o bakengela Lupango nde batiaki basaki vu explication na pesaki. Donc Lupango eza
na moi décalage à quelques centimètres par rapport ya balabala ya munene. Donc ndema iso mbule beti ekotaka ifandara muke parce que lupango eza na mwasi. Donc bomo na mira ba voisin des sec. Et puis bomo na lupango ndenge ezali. Donc na suka kuna place todo mona mo banzete eza moi rivière mora mukie. Moi mai mo mukie le kawana na sima wana. Oui, moi il est kawana na sima wana. Je crois que au vidéo tout ça les lokola moi maquette pour na repérer sa idée mais vidéo normale donc vidéo définitive Eroya Kalaming était dans un bref délai je crois semaine oyo avant ici là vidéo nango normal nenge to matara likolo to laksa ma nyonso ekozala donc nous pang on est to beza 15 mètres sur 30 avec possibilité à morcellement par D. Morcellement par D et au PSABISO 7 mètres et demi x 25 et pardon x 30 7 mètres et demi x 30 donc 7 mètres et demi x 30 ils en a pris à $22 500 à discuter na bandeli lupangu ils a 15 mètres x 30 bâti en $45 000 à discuter morcellement tu divisé par D à partir il y a à place de télémi tu compter 7 mètres kozongati quelque part on a liboso 7 mètres et demi x 30 $22 500 à discuter 7 mètres et demi x 30 $22 500 à discuter donc pour on 15 mètres x 30 nyonso de ezopé sabiso $45 000 à discuter donc bomoni quartier ndenge ezali ba voisin ndenge bazotonga ba 2 niveaux ba 3 niveaux et puis courant ezali mai ezali bomoni quartier ndenge ezali donc wana après avoir kolakisa boye torotambola mukie bomona avenue ndenge ezali ti ndenge torokene kobima makadam donc bozomona ba voisin ndenge batongi kitoko nzela eza très bien donc quartier vraiment eza bien et puis la construction ezo continue toujours kosalama donc tout est kolobaki avril ezalaki mois moko boye o to bengara anniversaire à Noé donc mbula ebetaka ya dégâts avant tokotana mini elanga donc a to tambola avenir bomoni continuité avenir ndenge eza bien bétonné ozo mabiso tina makadam donc le pangu eza non seulement entrée oyo eza pe l'entrée mususu mais entrée wana je crois toroya torolaxa na vidéo oyo ekolanda wana donc wana awa tozotambola quand même bozwa idée par rapport à quartier avenue ndenge ezaleli pona ba o ba rozala intéressé kobenga biso toujours na numéro oyo eza na affiché na CA ba écran na bino toroyeba ndenga en solola komona lupango ko visiter ko négocier ko solola ba document tout eza sans problème ba propriétaire bango monde bazoteka eza lu mapango bana te mapango famille te donc bango mo ba propriétaire baza vivant nde bazoteka biloko na bango donc wana bomoto bimi makadam lupango eza à quelques minutes na makadam de bomoni tutamboli wana donc lupango tolobaki eza na Monga Fula na quartier CPA Mushi na commune ya Monga Fula donc eza à 20 minutes ya Kitambo magasin. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye.